Voilà. Alors, lokola bino bomona ke bwana poto mingi bata poto ba mimona nde ba na poto bongo ba épargner ba okangise te, mais est-ce que ebi loko eleki ko kangise zala eza spiritualité soki famille ekomi na niveau ya koya ko contacter ba page to ko contacter bato pona kosala chantage ya mobala mwana bango mobala sambwa te moni papinda aza wana po mobali malgré eza autorisé te mais toyebi ke mobala ko ozwa 2 3 4 oso mona mwasi na ndaka libala aza na deuxième bureau ya mobali jamais si seulement si baza bandeko ya mani ndenge batie na capture na bapropos na bango très bien ndeko nini akoki koya na facilité ya kondima infidélité ya ndeko na bango ya mwasi famille moko te ata bolinga papi mboma te bokoki osala eloko ndenge wana te bokoki koya na makambo na réseau famille esila soni yaka na makambo na réseau sociaux baza bafamille ya bensa. Vous êtes sur Top Media TV. Très bien, voilà. Mbote na bandeko nyonso Sarato la télévision, Mbote na bandeko ya Top Media Télévision. Soyez les bienvenus, c'est votre émission le code de bonne conduite. Voilà, le code de bonne conduite yangoyo. Bandeko Tintin a suivi Tintin, makambo ekomi grave, makambo kita grave. Internet et la moto, la famille Mboma, des choses graves. La famille à moi si ya ndekonabiso papi Mboma, bozwana kiti bofanda wana. Bozwana no kiti bo fanda wana bozwina no bino nyonso bozwina kiti bo mekana ko fanda ba capture to fandika to la muki ndenge mama Sarada lo bakito dernièrement to fandi to la muki kabwe ba memeli biso mamundele mais biso to fandika to la muki kabwe à l'occasion de rien on nous amène une famille sur la place publique o ba bimisi makambo somo oto yeba kututé pendant tout ce temps par rapport ya ba capture na bango ya ba message na bango, ya ba téléphone na bango, ya makambo nyonso bazo kobimisa sur la personne de papa Papi Mboma. Avec tout le respect que je dois, papa Papi Mboma, PM kulutunanga ozupe kiti ofandi parce que voilà, vous ne serez pas épargné. Non, épargné. Nous avons tout ici avec nous. Tokende to traiter loko moko ba tout babaloba qui les audios, tous on a besoin ya audio ba capture. Enfin, on va capture bomoni ezamo qui est koleka ba audio obiso tous on a yangote. Ezo sala passi. Où allons le monde? Où allons nous? Bandeko balandi ya Sarato la télévision, bozwa ta ya kolanda émission au le code de bonne conduite nakanisi boko sepela. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci d'abord na papa Diego Milito, merci pour la attention, confiance jusqu'au jour d'aujourd'hui, aux autres continuer comme ça la confiance, je travaille toujours avec maman Sarato là. Un grand merci na ba meilleure fan du monde et j'en profite pour dire un grand merci na ba na nyonso ya Belgique, mais je vous informe date ezaka moko na Belgique kuana inauguration, il y a une grande maison d'habillement et puis salon oyo et Zwami Bongo na avenue de la chasse NR.21 avenue de la chasse NR21 na Bruxelles. Bongo et kozala inauguration ya munene et pas ya obiso to bengaka Olga Mokonzi ya Kabelo, elle frappe encore très makasi. Olga Kabelo, inauguration ezali le 11 mars na avenue de la chasse numéro 21 de la chasse na kanisi bino bana nyonso ya Bruxelles boye biango ezali la grande avenue eza lokola boulevard ya munene wana na Bruxelles. Inauguration ya salon ya classe na maison d'habillement ya munene ya Olga Mokonzi ya Kabelo et kozwa makuna. J'en profite aussi pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani, bonne guérison maman, et un grand merci aussi à papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, Berthe Konde, merci à Président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Celia, Céla Kinkela, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Président MK, Papa Eddie MK, Sol Mbemba, Debo Bouchab, FBI, Dalia Onema, Bino Nyonso Bolinga Kasarato avec mon sala Obiso, Tosalaka, Eliezer, je te salue, Bissika Ezwamio, Sarah Abouele, la privados, rien change.
La Privados, il y a Orlandos. Ah. La Privados, il y a Orlandos. You changing is. J'ai tout changé. Un grand merci aussi You à... are not parling les kukuma. Oui, parce que là, je m'exprime comme il faut. Voyez-vous un peu qu'est-ce que je vais dire. Et là, c'est la langue française, je maîtrise ça pas mal du tout. Du coup, lorsque je parle comme ça, en tout cas, je dois laisser les gens... parling is vanta, parling is pause. Merci beaucoup. Et puis, il y a une maman Non. à la Nabisomi. Pause me is English for mommy. Anglais, maman, s'il te plaît. Posing is question is mommy for English. Is not me. I no parling. You is not parling why. Why you I posing my question is English. J'en profite pour dire un grand merci à Adeline, Adeline Aketa. Yangwana komona a commenté ba émission na biso. Madeleine Aketa a partagé et puis a commenté vraiment because you is good. My God bless you. My God bless you. The go pass. The go pass, yes. Go pass is God bless. God bless. Yes. Je suis avec Maman Sarato là. Vous savez, elle est aujourd'hui na Ponae. En tant qu'une maman, waouh, les images sont impeccables. Parling is English, les images is English for Tatapo is regarding his mom's Mariam, his tata Roy. Is here I parling, I écouting is English. You I parling is English for here for 2 minutes. Why go pass? Yes. I see Mams mais en anglais faut moi Mams Mariam. Mais en anglais yo so ba o même local di kukuma boy poani. Bon, jeli. Yes. Mams Mariam Mariams. Mams, Mariams, Paps, it's good, eh? It's good, yeah. It's good for go pass. Yes, good, God bless you. Paps, Bondos, Paps, Royce, Bondos. Yes. Tatpo. Tatpo. Ah, that's it. Ungolo bangle neti chilu babo. Po. You I deposit is here. Mais po. Mais is good, no. Your baby his name is Tatapo. No, Tatapo. Excuse me, because not like this, because if Unaniam, no, Alamaga, but I'm sorry, not be me see your name, because that's Po. Voilà tout malaga émission. Yo mo zo bebisa comprendre. No, Tatapo, I'm sorry. Tatapo is Fabricato. I'm sorry. I don't know Bebsi your name. No, Bebsi. Your parling is good. The moms Mariams Bondos is Paps Royce Bondos. You are deveni the Tatapo, you baby sing. No Bebsi, yeah, no Bebsi. That's Po, yeah. What is mal? Yeah. You, I parling, Tatapo is Po. No. You comprenez is mal, yeah, no. Oh, Tatapo. Tatapo e Fabricato. Yes! Tatapo e Fabricato. Yeah. It is good. My God bless you. You is beauty because no like this. You is beauty. I looking is your sangos is Mams Sarah. Yeah. You is Etazini is good. Is good. Yes. You is a sim. The Mams the big. Yes. The big. Yes. God bless you. God bless you is Is go pass.
Gros pass, God bless you, gros pass. Yes. Yeah. God bless you, gros pass. Yeah. Yeah. Go pass because I passing is go pass. Go Yes, pass. yes. That Paul that is comprehended. It's comprehended. You go pass. Go pass. Yes. Is here I mourning Jesus. Me, go pass is Jesus. Go pass is Jesus. Is a go pass. Is Mary. I'm mourning is Jesus from yes. Yes. Merci, voilà. Et anglais, donc il manque qui doit te béder. Non. En tout cas, comprenez-nous, il y a un temps où nous prenons ça justement pour vous apporter, moi, quelque chose de bien. Bandiko Balandi. Mais tu me rappelles le roi Bando Kitati. Non, mais. Au moins, on a un commentaire. Ole bo banana émission bo bandi na bino no ba anglais finalement bolingani. Non, c'est pas tout le monde qui sera. Et puis nous on fait nos émissions pas seulement pour plaire tout le monde. Tout le monde, tu vois. On fait ce qu'on peut. Donc voilà. En tout cas, supportez-nous comme ça. Il y a aussi oui, batu combien ba seki na banda. Batu combien ba guérir ba émotion na bango batu combien ba mbongo. Batu combien ba na stress. Ba ngo yo fele agogo. Tata popa choso na katele kaka akosu ba place ça. Ouais, moi je même de personnes qui m'appellent juste pour l'anglais. T'as dit ça fait très longtemps que qui anglais t'es. Ba flèche za go kita. Anglais on a air moko. En tout cas, Mama Sarato là, bien que Tobanda qui n'en a Babi le 11 mars, le 11 mars na Bruxelles wana. Boya ebele ouverture ya salon de coiffure boutique et pas maman na biso Olga Mokonza Kabelo femme forte. Olga Mokonza Kabelo. Donc bozala wana ebele babi ke bana surprise ekozala. Donc faut boya penza boya na inauguration wana ezala bien. Donc nzambe kanda yebi bo mona ka boye. Mona rapporte fungwa mi boye. Jésus à côté. Jésus Christ entrant. Jesus is entre. Is entre. Yes. Yeah. Jesus for life is entre. Entre is Benis. Is Benis. Is boutique. Boutique, yeah. Is Olga Mokonza Kabelo. Full. Yeah, is person is coming. No. Coming, boku. I babe sing is monoko boku. Yeah. I babe sing is monoko boku. Yes. Yes. Yeah. Boku. Yes. You is beauty. Non petit. Non petit, beaucoup. Yeah. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Quand ndenge maman Sarah lobi mais ba surprise eza wana pe okomona pe ka boye na ndenge Jésus Christ à côté le 11 mars na Bruxelles et yinda na rue de la Chasse wana bino bana Bruxelles bana Paris bana à Hollande donc aux environs wana bozale belé le 11 ça va yinda na kanisi oyo eza wana nanu esalemaki te depuis Olga Kabelo aza Olga Kabelo. C'est-à-dire il y a des surprises même na ba prix même na ba article o et koya wana voilà scandale total mais to bombi ma mususu Saratola boni basango nanu ya ndeko papi mboma olalo la moki basango ndene ya papi azana e bien ka biso nde batutonyo kwa na ba live na ba émission bon place azana e bien ya papi azana pour ceux il y avait ça ne va pas peut-être on allait aussi constater tellement qu'on n'a pas aussi de preuves mais j'ose croire qu'il va bien. Mais il y a papi azaka vie dans beaucoup chapé moins bien. Ouais mais hier j'avais bien dit dans mon live que j'avais parlé avec lui. Il se sent bien, il se porte bien, voilà. À quoi se sentir bien, à quoi se sentir mieux dans ndenge nini pendant que là nous passons, nous vivons état moko boye. Il y a humiliation, il y a biloko, des fois ça saute très mal na misu ya bato. Est-ce que à cause de la kana même moral wana Saratola? T'as dit à quoi changer moral n'a été parce que
Batu bazo harceler bango na réseaux sociaux. Très bien. Topé batu ba ofinga e, topé batu ba retraité des gigolo na réseaux sociaux. Ako changer moral na été. Très bien. Oyebi t'as dit motema mabe ya ba congolais. Na lobaki ya monobi na live ekomi trop c'est trop. Oui. Ekomi trop c'est trop. Batu ba commencer na mo ba live ka ya diffamation hein. Émission normale et à rassuster. Nga siko na bango batu basali ba live nga émission na sali na normal. Donc il na ba 12 000 vies. Est-ce que na finga papi mboma? Jamais. Est-ce que na yo kosa? Non, na lobika o na yebi. Donc osomona ke motema mabe ya ba congolais. Tola kolala kola mukato ba kisango. Ba niveau ils ont changé donc m'a trop mais bien qu'on dit l'homme des valeurs Azala a toujours critiqué mais là c'est un peu trop ba on est papi que moi na oui c'est trop loin là ça allait trop loin bango nyonso ba youtubeur na ba youtubeurs nanga na kati na nga olinga baloba ke mwana abota za ya mobali nete histoire quand les gens ont des problèmes sérieux peut-être dans la vie na bango mais bon le kabo bakisa bango sous moto bo bakisa lo mo ma betie même na séparation but ya bata réseaux sociaux ezarani obi combien de mabale panzani na réseaux sociaux ebele batu bazali na problème o ya mokie mais harcèlement o ekoti na réseaux sociaux ti ememi batu wana sali divorce toana mabale ebele kufi ya shu il paraît ne baloba ke ba ne pe kufa harcèlement na réseaux sociaux batu bafinga mobali ni mabe azaki zenga azalaka photographe asala balongwe na ayashu gastem ndenge moko ba couple ebele kufi na réseaux sociaux. Très bien. Ezarani bo sepelaka na ba mabala batu te. C'est quoi? Est-ce que problème monte ko bima na réseaux sociaux tali ba couple boye peka bo pesi conseil te ya papi ko zonga na mwasi na yo limbisa eka ezala te kosengela mutu pardon ya la raté ko sangse ya la raté faut ka batu ba panza faut panza na kaka il faut ko loba mabe makasi très bien mais lorsque vous voyez même certaines personnes au pena bazo ko lobango na ba détail na ba précision que maman na biso mani il paraît mobali oyo ye wana ex na ye wana papa ya mwana o bazo kolakisa biso na ba etando ike ye mutu azali à la base maman alobi ete trop c'est trop papa na ndaku mosala azo sala na ndenge esengeli. Alors moi j'aimerais bien être en sécurité sur le plan conjugal, matériel, physique na nyonso. Ça fait moi ebele au papa na maman bas bakuta na kate bazalaka esika mon côté moi si asenga abandon séparation de corps. Est-ce que c'est important aujourd'hui de venir sur la place publique pour nous balancer ce genre de choses là où il y a des enfants, là où il y a des familles aussi? Wana na o balancer bato réseaux sociaux maman bato misusu na kokananga kotanga bakomo na bango te pour ne pas eza na okande na utolo beza diffamation preuve exacte na nyas to ba loba non to monite place mo balaxi so papi ngo malali no tel non peut to monite place moi si wana au sana fidélité to monite très bien ce que to confirmer ni on va très bien ko sana témoigner na lobango awa na réseaux sociaux bato ba mema makam na bango awa basala querer biso to za na tribunal de paix tribunal de paix eza na justice na YouTube toi na tribunal à diffamation toi na tribunal à insulte toi na tribunal à mensonge toi na tribunal à chantage na injustice siko tant yo so ya na dossier na réseaux sociaux parmi 5 tribunal au ligne tribunal ni pona faut qu'on mette nos questions te nazo tuna pe bango na ba belle famille o ba benga biso 5 tribunal ya biso yangwana ligne to chao na tribunal ni po a de paix ezalaka te to na de paix de paix ezaka na justice awa paix ezati siko tango yaka na ba problème na mino awa bozaka na besoin ya to sa tribunal ni po to apena ba tribunal d'analyse bazali wana ba biso to se na kati tribunal d'analyse ba biso oh tu loin to na ba tribunal de mensonges d'ailleurs que to long la zip ça peut comme un tribunal d'analyse toi na ba tribunal de mensonges toi na tala ba titre na bango fallait ba komaka tribunal de diffamation dans ba fungoli live ba femme insensée ba ngonyo so ba sangani ba bando fi neti lobi moi si mo na la na live oloba
azo détaillé Papi Mboma na ba personnalité publique ya Congo soit disant babimana na ye na preuve il y a une place ngana zo linga to dans soto longwa to koma bena place wana parce que c'est là où vraiment le bas blesse. c'est très grave. Très bien, merci mesdames et messieurs. Nakanisi Boyende to kota la deuxième partie à émission Nabiso, c'est là où ça fait trop mal parce que ça fait vraiment très mal de voir Bandeko Balani Nakanti na page belé na YouTube, vous avez vu il y a des captures qui circulent oyo ezokolo il paraît que c'est la belle famille nde batindela ki moko ya ba kolo ba page bozo kolanda wana ba capture pona koya kolaka na makambu oyo ezali ete kalate bakoya na ba vérité na oyo esengeli mais na kati wana makambu nini bakomi bandeko balandi o bakozwa libaku ya kotanga na ba page wana on expose notre confrère notre kulutu que beaucoup de personnes ba pesaka respect. Il paraît abimakana bandeko na ye ya mibali, il paraît konzi ebele ndenge tozoyoka na ba réseaux sociaux abimakana bango ya mibali, il paraît aussi que ndeko moko oyo basalaka ndeko na biso papi chantage mikolo do utaki koleka azalaka pe soki pe mwasi na ye soki pe mobali na ye toyebite si réellement c'est la belle famille, si réellement ezali batu oyo baza censé ya kosala ngo tozo meka kosala un peu analyse ensemble avec vous pour meka un peu comprendre est-ce que ezali na place sur cette affaire oyo ezo opposer femme et son homme Saratola et cause na rapport na nos captures oyo tozo mona que il paraît famille et Memi Yango pour dire des choses sur la personne de Papi Mboma atika semblant a yebi onion so bazoloba na réseaux sociaux. Et cause à famille parce que na sima capture wana elo mote la tsakende goya mani. OK. Na sima capture wana et kokipe ozala pe ndekwa mani. Très bien. Eriozo lobana ngana zo kota alors ngai. Si seulement si baza bandeko ya mani ndenge batie na capture na ba propos na bango. Très bien. Ndeko ni na koya na facilité ya kondima infidélité ya ndeko na bango ya mwasi. Et pona koluka konuire to kosambusa mobali ya mwana na bango. Très bien. Je ne pense pas que baza famille ndenge ni si seulement si baza na famille ya mani. Tozwa ka famille wana momba to tchango bango liboke na ngambo ya bato ba insensé parce que bazwa pe kiti ba famille parce que famille mon côté et koki komema infidélité à moi mobali ya tadi oso yoka ba ona kisa mobali wana azake fidèle oso yoka phrase wana te ezala te pour mobali malgré eza autorisé te mais toyebi ke mobali akozwa 2 3 4 Oso mona mwasi na ndaka libala za na deuxième bureau ya mbala. Jamais. Mais mbala koza na deuxième bureau mwasi na ndaka pa ye. Très bien. Oso ka mwasi na ndaka mikolo wana aboti na garçon mo bazaka na lemba. Oso yoka. Jamais. Oyoka mobala aboti si fille moko na lemba. Et puis akoma pe ko partager lelo alali na lemba. Lobi pa lali kuna. Oso yoka mwasi libala partager mikolo. Jamais. Donc ce qui famille et comme un niveau ya waya ko contacter ba page to ko contacter batu pona ko sala chantage ya mobala mwana bango mobala sambo ate moni papinda zawana malgré bêtise et bimara wana obi basi combien ba kraka papiti lelo ba et belé maman et belé ti lelo dans mobala sambo ate moi si ndeko me la question afi wana batikaka e mutakala afi et comme soni très bien et pas jo soni ala na ngote très bien donc ce qui est na famille na tebino na bande wana ya communauté ya ba insensé parce que famille mon côté ata bolinga Papi Mboma te bokoki osala eloko ndenge wana te bokoki ko yana makambo na réseau famille esila sonye ya na makambo na réseau sociaux baza ba famille ba insensé très bien parce que ba famille ya luzi tout a dit ba famille kala ngana ebiso talaka na kalezala so ba senteo famille longoli na quartier faut baba déplacer yo tiko pa mama likaza na masina donc zemino nyonso kolekisa ngo kuna batu ba yebate koto so babandi kotuna otake na konje pa tata mwasi na bango akena sa tata mwasi na banga botaki donc famille zo bomba makambo secret zo bomba très bien mais ce comme on ba famille belé lelo ba yaka na média
tia bango na liste komba ba censé ko longwa te mundela yebi pourquoi bimisaka phrase wana na dictionnaire nga na zwa ngo kaka publication ngo metti siko normalement yebi phrase wana nga na adopter ngo nga na zwa ngo kaka koma yanga mais pour ça na dictionnaire batebele baza utiliser ngo te nga na zwa ngo na pesi ngo insensé et soit comme un cas sur communauté eleki na imbécile et soit yebi communauté wana ya ba insensé ozwa bango na belle famille ndenge wana oclassé bango parce que eza makamoko ya famille papier azala gigolo papier azala soki nani soki nani mwana bino azala soki infidèle beaucoup oyela bato yango na média te soit bozoye ba valeur ya média te ondie bozoye bakosalela internet te bokomi loka bato ya maboma alors so toke na angle mosusu ke eza belle famille te eza bato baka na nsima ya bafaux compte ba chantage nga na ozwa ngo na angle wana parce que nga na yo tozalaki contacté pour un sujet à Papi Mboma. Très bien. I thinking, mais non, is here, is air. I not 13h is 30. You close it? Yes. Okay. On te comprend. Donc, na ba famille wana, so il est là on habite total on a angle mususu, on comprend que ils a famille te. Famille wana te parce que biso mo ba contacter biso. Pour na affaire à chantage. Il y a chantage. Et ça na maximum ya batu o balingara papi te o pe balingara mani te bana posa libala wana les na katikati. Alors posa mdena batu msuku ba kola le bon matin ba komeli pe youtubeur oyebite Sarah na Diego babe bani. Yo pour vérifier te mbalamo na ye na télévision. Live au titre Sarah na Diego babe bani. Sko ba femme insensée o ba compagnie kelenga live ba banjo benga. Ya solo na mona jour wana kutu Sarah na mobali mususu. Il paraît Diego alongwe déjà na ndako comme on va dans l'hôtel. Très bien. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Pas preuve exacte mais ils en parlent quand même. Bazoar c'est les couples wana. Je ne pense pas que famille Yande Komani baza derrière Makambo. Très bien, mais ça. Je ne pense pas aussi que bateau va contacter un chroniqueur et sa famille à Mani. Je ne pense pas. Ce qui coûte tout bito mais ma pensée tina olobake eza moi si à ex nae. Moi si à ex tiana nikiti vanda. Moi si à ex. Vanda nanu parce que bato musuba oloba famille à Mani moi si à ex. Déjà, quand ta famille a manié ça faux. Très bien. Tu suis dans ce côté-là, moi c'est ex. T'as dit ce que bimana moi si na fille mon boy. Pour na kangao que bimana fille wana, c'est que na moni ba preuve na téléphone, ba message, na ba capture. Ba message, ba capture, ba photo na ba audio. Ba audio. Na moi chuluba na kati audio. Maman, sikoyo ba audio eza wapi? Jusque là na munoko ezaka ke mani tokange ata na leta etati ba otuna bon mani yango bokange l'infidélité azandumba bon bo pesa biso ata preuve oyo ekola que biso ki ndumba ya mani pour que to pesa bino raison to même ma procédure na divorce na divorce est-ce que so moni preuve moko infidélité mani jusque là na to monité même ata photo mo boye na position au lit na ndenge mo boye jusque là ata audio exact. Chantage. Mais Sarah, une question par rapport à Bino, parce que Bino peut vous aller parmi, il faut qu'on se le dise, excusez-moi, la lumière de fois, je ne supporte plus. Bino peut vous parmi, vous censé, il y a qu'à changer le donner sur la place publique parce que vous allez une influenceuse. Lorsque vous voyez de personnes, bakolo ba page, parce que yo peut dans la page, bien que page en vous à la batu belé pe ba koma pe na ba kombo ya basara tola télévision ba koma moi et belé. Le rôle au ba page ezo ko jouer, c'est une façon ya ko exposer Papi Mboma, une façon aussi de saboter les autorités ya mboka oyo ou bien une façon ya ko laksaka ka méchanceté et tondi samina bongulu eza na réseaux sociaux. Rôle au ba kolo ba page bazo ko jouer ezali ya nini? Ba page na biso bossa na tête a dit ba comment na ba on a ba parti pris hein. Ouais, c'est ça. Au moins na za page mais za page pour na à soutenir attendre sous Sarah. Alors le gars soutenir Sarah au bando critiquer ba tout nion so baza le cas ba concurrence Sarah. OK. Aza derrière ba insulte derrière ba cabale ba composition. Ko bossa na tête que ta dit lelo nga pe na ko créer ka compte moko boye na masqué.
ngande famille ya Sarah tala boinga mama leki na enga noko nga tata mwasi nga boinga mais page ye moko muta créé scandale wana page a créé scandale wana ye moko et puis a publié yango pona osala neti ke ye te ba contactaki page ana kati ya 12 ya ko humilier mutu ba page bato ba publier capture tozomona oui ba page parce pas bima pa papi mbo maloka eza yete ba contactaki mais tant ba contacter ou ba pesi au preuve est-ce que vous publiez ça te donne pas le pouvoir de prendre et puis ya kochanga na place publique parce que tu n'as aucune preuve à ta preuve mon aucune preuve ya tindelio pour que peso monopole na accès à balancer yango ba publier la bongo soki ba preuve yango ali otuna ba preuve otie na capture ya ndenge famille montetindeli yo ba preuve wana. Très bien. Tango yo na maele no mona ke o eza diffamation, o eza lokuta, o eza chantage pa pesinga preuve te, parlo ba bomba kombo nanga. Eza ba triangle ba triage na ba mo ba yango ozomona si Sarah beaucoup plus ba contactaka biso ke azana poto okomona akozwa numéro wana. C'est ça que moi je disais Sarah, yango constant na sala bandeko batu bazosala na mabe ezaka biso na biso batu ya mitema mabe RP aki akutani na mutu ya mutema mabe ndoki na ndoki basangani basala kindoki puis basala bêtise la majorité ya ba numéro de contact à biso pona kopesa yo matière so bengi numéro wana na normal elekate ezana batu misusu azana Kinshasa awa mais asala la numéro ya États-Unis ya France ou ya Belgique nous avons compris ça par rapport à moi makambo belé eleki ao ezana batu misusu azana poto mais asa la WhatsApp ya Kinshasa awa ce sont ces personnes là finga sali ba scandale bon luka moya localiser moyen ya ko localiser ezate ezana batu misusu ba enregistrer ba numéro wana na ba kombo na bango te na ba kombo ya batu misusu nous avons vu ça il y a un numéro qui m'insultait grave ici mais à bloquer à débloquer à débloquer ti lelo toye ko repérer mutuana oyaza aza une azali parmi bato ya ba buzz ba finga ka bato makasi na Facebook aza na poto et toza na AR na ye nyonso nous avons compris que azala ne na Kinshasa te makamnyo so sala ka aza na poto mais asa la ka WhatsApp ya Kinshasa acha quand même ba statut à jour ya Kinshasa regardez combien Batou baza mutema mabe. Moi ça m'a fait mal Sarah de voir Papimbo m'a publié une photo quand il avait commencé à lobby à l'époque. Azala qui déterminé de faire Azala oye azalelo. Mais les gens oublient ses efforts oye donc à fournir nyonso pour comme oye azalelo. Lelo tout le monde va comme miko bengaye azali gigolo azali PD azali boy azali. Mais les gens oublient lorsque Papimbo m'a travaillé. Nazuye yango pe exemple na frère Mike lobi na pantalon mokaba azala da pantalon et puis à l'époque il était très élancé qu'aujourd'hui na moka mon laï puis ma colonne na libumu ezaki pena moi mon laï mais le non on a des kiti moi je sais pas vraiment kulutu excusez-moi moi ça me fait trop mal. Même le pasteur Mike hier a dit ça dans la conférence de presse que les gens bobo sani ndenge nini na bando ya na ba veste mo bo kufa nzuluka mais j'étais déterminé misunanga ezaki fixé vers l'objectif. Bande kwa ba page bino ba yebwana ba page bino ba yebwana ba chaîne YouTube ezana Audimat. Vous devez faire très attention biso nde toi boye. Il y a des choses où ba benga biso en tout cas des fois quand tu dis que oboro soto betiango sara et ningi s'appelle internet mais to landeli yango malembe to monike azane mutu ya bomaler on supprime ça ba numéro ebele o elekakate na normal boso benge na appel normal elekate numéro na ezaka pona WhatsApp atindela kabino babilo mobo en tout cas ça fait trop mal à la communauté congolaise. Nous devons chercher à détecter batoma BR to détecter bango to moni bango s'il vous plaît to dénoncer bango pour qu'on essaie un peu d'éviter ce genre de choses. Saratola, au cocu kolobani, na 2-3 minutes par rapport à la situation à Papimbo, Oyo, on expose maintenant les bakonzi, bandeko à ba page, ba publier makambo balobi, ba laki ke ba ko publier bakonzi na makambo nyonso Papimbo ma asala kana batuana, Oyo cocu kolobani. Ba publier, je les encourage. Ba publier mais avec aussi des preuves hein.
atoaka na poto bato bakanisa kozala na poto eza barrière ya okima scandale ça va vous rattraper eza lokwa ndeko oyo clochard oyo akima na Dubai lelo azomona net ke na Dubai aza sain et sauf azocontinue kosala badifamation sur bapersone na bato mais c'est son fils qui va payer ayebi te ke yo kozala lelo oza so envie te mais mwana no babandufutisa yango ah mama na ye abebisa réputation na ngai te mwana na bosale boye oyebi ozolonela mwana nao peut-être yo lelo omimona gangi na poto mais keba bana bafuta omimona lelo gangi po na poto mais keba réalité ya bizarre okosala eloko moko kana ete na poto ba refouleuse ko ya kino vanda pe oleganzela nini po ebele ndenge baza boye na ndenge ya mabete mais ebele so kaka batie makulu ouais maman nous sommes très à l'aise totamola na kimia eza ebele na bamoka baza oleki PDG oleki pe liboso ya parquet awa oleki parquet pe emo pe okotidi otali mutu ah non nous sommes très à l'aise donc ozomona batu baotalaka lelo baotala te ke lobi pe nakotika pe YouTube nakoluka pe na se lancer na politique nakoluka pe na se lancer na cop moko na bis ya bokangelo ba porte partout oui ndimaka ntango osaleli mutu analyse oza na ba preuve na maboko mwasi mo abenga lo babisaka na okima wanengo lobo regreta relation afali mais oza bien gabi oui naza bien na regreta relation afali te po fala somela nga lupango na regreta te na vie a bien mais na regreta relation na fali parce que na grâce à fali na nga na gagner sous ces belé ouais na monde a business on naza lelo na sima kombo afali na ba Gabon wana na mutu na mutu penda famille présidentielle naza mutu ozo comprendre mais ce que relation on est katana ta musu mutu moko linga aider yo mais a pire fali nga na koke na kombo fali na petite sœur fali azunga mbamo na considération a aidenga mais ce que on ba nga na petite sœur fali pa abengi fali fi moko aza lobi aza petite te 12 allez kakuna est-ce au monde fali mabe te obukika oyo olonaki vous comprendre très bien donc batu bosala effort tant ozoningo sa analyse na yo s'assurer que analyse non sala na ba preuve na ngo ya mamna loba et puis analyse ya ko finga te batebele ba yebi analyse te c'est ça analyse ezate ofungoli téléphone batu banjo benga te wana ye sara wana ye papi mboma wana tala makambo asalaka mani wana analyse tomona ki ye boye analyse yango to sana tati analyse yango na sara na live nanga du début jusqu'à la fin na ko tinta benga te po finga analyse elaxité que o finga pour ça ça non analyse na partie gauche na partie droite ozano na bango bien parce que oa pour mututé très bien ozano kana na katikati voilà alors lokola bino bomona ke bwana poto mingi bata poto ba mimona nde ba na poto bongo ba épargner ba okangise te mais est-ce que ebi loko eleki ko kangise zala eza spiritualité eleki ko kangisa comment nango spiritualité oyebi yango est-ce que boyebi betada mabato to tshela bango minoko na réseaux sociaux naza nanga donneur de leçon te mais ngande ba ambition nanga zo permettre ngate na ya ko diffamer très bien ba ambition nanga zo permettre ngate na ya ko sala émission na za pour na contre très bien fona za na katikati po mutu akoyedenga lobi na dossier ataba signer po mbongo nanga bima oye ba été très bien ba journaliste baza entouré na ba musicien ba musicien baza entouré na ba politicien donc toi na chaîne wana net soto zuneti dossier moko ba benganga ba période na zara héritier moi si moi benganga oh non Sarah Tola na dossier moko c'est pas ministre tel na sali 6 mois na Congo na uti poto mais ministre a signé kate mais ministre wana azara na mona ka s'affichera trop na héritier za monte héritier mukonzi wana ministre te mais na cheka po batu ba koma na ida mutangote alors mutuana il faut signer les document les a mbongo autant non on peut ça bino pour pourcentage seulement pour na signature ngabi c'est bon ce que on a besoin nous on a besoin okutanisanga na héritier mais manga pas mutuana pour signer les document ba secrétaire na ba nyoko linga bon ba dire cap na ba nazaka kwenda vutuka chef a signé na noté ba obizara chef a signé signature té chef boy na boy dossier za na mesa na il faut chef data lango a signé ba dossier za ebele
Alors, na mukuse po azwa mbongo, il faut pas betemba mona chef. Que chef wana dossier na ngamo eza na bureau na mfo kaka. Au signé. Atali ke moto azala mingi na chef eza musicien. Mais pour na azwa musicien na azala pembeni Sarah. Au moins ndeli yango ezokeni. Sarah kutani son héritier memio et pas chef. Très bien. Alors, malheureusement nga babilora bandengo wana na lingana nga ngote na boyaka. Mais na ko comprendre que na vie eza relation. Pour lelo pe pour moi ekoko mais nana dossier nanga mona finance ifo mbongo ebima ba signé te mais oluka ministre ya finance kamanda papi mboma ti yo benga ka papi mboma fin cop o benga papi mboma deni ce que si to bebisa et comme tu vois donc comment on a musika na ba vision na ba ambition en tout cas je suis désolé et que permettant les sous-souter ko diffamer et que permettant les sous-souter ko soit vie privée batu ko étaler sur les réseaux sociaux. Très bien. Et que permettant les sous-souter ko finga bateau na éviter et que permettant les sous-souter koya kozala pour ou contre mutu moko quelconque. Donc tant nous ala pour yo au futanga combien pour mutu nous ala contre et peut-être lobi à cause de la canal la bénédiction na souka. C'est ça. Donc je reste comme ça. S'il faut parler on parle. Ngai natikali na concept moko ceux qui dossier moko ya na réseaux sociaux sans preuve automatiquement chantage. Okay. Sujet à papi mboma na mwasi na eza purement chantage selon moi à mon avis parce que ta preuve moko ya infidélité moi c'est papi mboma tout cité. Voilà. Merci beaucoup bande Walandia Sarato la télévision, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est ngozali ezala kianga ko yambela bino mama Sarah une façon ya kosala analyse ensemble lobby et koleka lelo mais soyons vraiment des humains, tous à la mitema. Cherchons de babiloko yo oyebike olinga te basala yo to sala kango pe batu misusu te yango mama Sarah da utoloba awa ye moko aza témoin vivante lobby baba no benga ye fille ya Kinshasa soza mwasi zo avion ya ka Kinshasa ya ka poto soki oza mwasi poto ndima yo en tout cas le bon Dieu a salaki makambu na marque na ye le tout premier mois ya année 2023 ngapela tout na eso oza mwasi zo avion ya ka Kinshasa azwaki avion awa ake nazo sous-estimé frère moko ya Europe té sœur moko ya Europe té nous avons des familles en Europe mais elle a quitté ici jusqu'en Amérique et rêve ya batu belé ba confrères belé ba consoeurs belé aujourd'hui ceux qui bazaka na France ou na Belgique ou na Hollande na Angleterre suka na bango zalaka na kota kaka Amérique kaka mais le bon Dieu a sali grâce à côté. Qu'est-ce que moi je voulais dire par là bino baye bozan Nzambe a sali bino grâce bolongwe Congo awa boza na Belgique oza na Égypte oza na Ghana oza na Afrique du Sud oza na Suisse oza na Angleterre oza na Dubaï oza na Turquie oza na comment nango garantie pour faire du mal à ceux qui sont encore au pays ceux qui sont restés au pays bon comme ça bango ba marche pied na bino ba biloko ce n'est pas malamu parce que lobby na yo yebité dans la vie faut ko banga ka beaucoup plus muto nanu azumbo moté que patron oyo yebi que mutwana azala patron parce que on ne sait jamais élévation ndeko wana Nzambe ako élever na niveau nini hein donc lobby et koleka lelo soyons vraiment prudents to batela ba vie privée na biso to batela pe ba vie privée ya bandeko mosusu même si vous qui avez des pages ato zu matière zo attend au traité avant de diffuser. Donc merci beaucoup.